Salut, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle, voilà. Moi, votre humble servante, Maman B52, je suis là pour vous servir. En tout cas, si vous êtes nouveau ici ou nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner, abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien et ça va vraiment nous donner de la force. Et n'oubliez pas d'appuyer la cloche de notification pour ne rater nos publications prochainement. Voilà la famille, je sais que vous êtes là nombreux en train de nous suivre de partout dans le monde entier. On s'était dit sur cette affaire qui se passe, le feu moto là entre le pasteur Walesa Kabundu Walesa et notre prophète de la nation, Denis Lessi. Pourquoi pas venir aussi donner notre point de vue sur cette affaire. La famille, en tout cas, pour moi, je pourrais dire juste que ça fait trop mal de voir tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, ok? Et tout ça, la passe mine dans mon thème. Je me rappelle quand on grandissait, notre frère Patrice Songoï Moussoko, il a chanté une chanson, il a dit « Je cherchais le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Dans l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Confusion, confusion. » Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est vraiment une confusion totale. La famille Batuebele Bazal lisusu na goût ya kokende église te ko sambela. Pourquoi? Parce que avec tout ce qui se passe, avec tout le scandale oyo ko sala na mboka na biso kaka na monde entier. Il y a un monde entier avec nos églises. Nous savons que l'église c'est corps du Christ. L'église est l'épouse du Christ. Mais lelo oyo, en tout cas la famille Bokolim Bissanga, parce que je ne suis pas venue pour nous enseigner ou faire quoi que ce soit, mais je suis juste venue pour donner mon point de vue concernant ce qui se passe avec nos serviteurs de Dieu. Il y a une sœur qui m'a dit, Maman B50, mais Bible le na bisoto yoka o bango bazo loba na bisoto landa bizale na bango te. Oui. Mais on dit aussi que on reconnaîtra qu'à fruit nzete na mbumana yango. C'est ça. Donc ça donne, et ça la passe. Et moi, carrément, je me dis peut-être que non, t'as comme vraiment la fin du monde. Apocalypse, c'est loba yango. Na tango ya suka, bogoye balisusu te. Na apocalypse na Biblia na biso oto tangaka. Nalandi vidéo moko na kati ya église ya pasteur na biso Walesa, ya une sœur azofinga abi nyama na kati église. Yango na Jésus na Bible alobaki Jésus disait ceci, il a dit est-ce que je trouverai la foi quand je viendrai? Woneza motuna Yesu na biso atuna ki akufela ki biso na ikulusu. Nous savons que même Jésus n'était pas venu pour le saint. Mais la grande famille, ne soyons pas de fanatiques, de pasteurs ou des églises. Mais nous devons être plutôt les imitateurs. Nous devons être plutôt les imitateurs de Jésus-Christ en faisant de toutes les nations du monde ses disciples. Mais ce genre de choses, moi, ça me donne envie de pleurer quand je vois, quand je prie, je dis Seigneur, mais avec tout ça, où va le monde? Où va le monde? De l'autre côté, vous allez voir sur notre chaîne la vidéo. Notre vidéo, audio moko awa. Ndenge pasteur Denis Lessi bazaki comploté pour na pasteur Walesa. Et puis à la fin, je vais vous mettre aussi une vidéo
vidéo oyo pasteur Denis Les prophète Denis Les alobi ezaïe te baza na preuve moko te batu lelo bakuma ko imiter ba voir batu tout et tout il s'est défendu. Mais est-ce que makambo ya boye à l'église, je me demande, est-ce que c'est vraiment normal que ces choses se font dans l'église? Ndeko moko azaka na Londres bisinga bi mama be 52 ngai moi sinanga na permettre ce qui concert a fali eza kenene concert. Mais quand elle me dit que non chérie ya veillé na kene veillé na oboela kende. Ba ndeko na bo mona décret. Yande toke na suka. Église ezalaki esika oyo mutakoki donc ndeti nzete api yo moi soki ezobeta makasi soki ko se réfugier na église ovandi tu te sens en paix tu te sens bien mais lelo en église ekoma ba rando sur rando omona protocole kuna solo la te na protocole pasteur emoko azote ya liboso a cher mais eza na bato msusu alobisaka te ba compte à rendre ba comment si sango liboso a cher azoter na mater na eba bordure sur bordure. Où allons-nous la famille? Où allons-nous? Je me demande, je me pose la question, mille et une questions. Je me pose mille et une questions la famille. En tout cas, bolanda ba audio oh bolanda ngoboti la na ba commentaire, dites-moi un peu. Tout ça la nini, vous allez voir que dans notre pays, il y a deux églises comme des mayebo. Ba église etondi na mboka na biso lokola ba mayebo. Mais mboka na biso avec tout ce qu'on a, tozo souffrir kande tozo souffrir. Mbule ko beta boy moi yo tchata likolo no libande zate. Sachet nde sachet, mai nde mai, plastique nde plastique. Nous n'avons pas des idées, nous n'avons pas l'amour. Kobanda na président na biso ya mboka kitati na biso moko bato o tozali ba peuple. En tout cas la famille salinga pasi likambo na lobi non na vanda kimiate na oya. Pour ngai je me dis toujours que Dieu nous fasse grâce. Et puis pour nzamba sala biso ngolu biso moko non photo fongo la mitema na biso we need to have a open mind, the open heart. We need to open our heart for God to do something for us. So to fongo la mitema na biso te nzambe azawa na tokole la butu pe moi toko kende ba mangenge ba luzizi la babadara ba montagne nyonso to wana rien ne va changer. Changement ya liboso ezana no e ufo uta no na mitema na biso. Non qui passe, non qui vraiment passe. Tout l'anda et puis on se retrouve juste après. Il faut effacer ma connaissance na na longola ngo déjà na zotiki na longola ngo bozo benga olonso olongoli la pesio atindelo quelque chose mbwe nanu te la pesio atindelo quelque chose mbwe nanu te la pesio atindelo quelque chose mbwe nanu te na uti ko benga ya dan azo comprendre nga te ayebisi nga na abenga yo na yebite nanu te oh tikela ke message nanu kuta tikela là bon c'est pas gazot atindelo mais problème to lobi boy et betia ma beti ma ba tunyo so poto ba suko ngana wala ngati ngepazo beta boy so bimba mo yo melo donde ka changer numéro ko yamba su numéro wana ça va numéro pesina numéro yana numéro no akala wala ko yamba mo suti parce que na minute ba sala nga mabeti ba sala nga mabeti ba luka ngate mais il faut déplacer place so ba ba yebi yo sala ba yebeli nga na place te ba yebeli nga na place te luko ba yebi place te yo vanda na yo kaka ko apparaître trop ti pour ba ta poto de ba ko luka yo so mo nga déjà mutana lobby na za une émission quelque part a bengi nga na za na retard ya okinde kuna dona okinde kuna tamsulelo lo mais de toute façon ça qui m'y a compé son bon on a ce coup de la mamatina mais de toute façon ça qui m'y a compé son bon on a ce coup de la mamatina au moins que ce qui n'a pas les émissions no ingeza la des autres ingeza la mama na des autres de lisusu makazi mais si ko au monde qui tout ça moi YouTube moi mon ya tout mon ba ibanidi de biti to au moins ndinga baje na
mais soki moi temps yoko sa référence jamais nanga ko sala référence jamais na pas nanga ko sala jamais référence jamais na koloba kutulete yoko sa référence jamais nanga ko sala référence jamais na pas nanga ko sala jamais référence jamais na koloba kutulete so po ba obenga yo ba konti ba obenga yo olia ba konti ba obenga yo olia fo ba me ndenge zana fuli kakobia ite beta nanu basomba ngona yoko wela nanu te salaka nanu etambola nanu posi oyo ezaneti ukwese empire mongo alors yosi oyo odomona teke ndenge zo interview bato yozo tia président kambo pwani parce que olobi bendaki tala ma ndenge salaka donc ba mama na ba o récupérer ngo ba tous ko ba zo récupérer ngo e bandi ko kendi siko ezokende ba life se bandi déjà ya bato nyonso ba bandi ba peto ya ba beta ba bloc wana de espace ba ndenge kendaka tango kesi koyo ba yebi victime en tant que victime ya nesika o memote parce que preuve image ça yo otika la ouais ndenge zane za ibo ba on ba lobby singa yo otika la ouais ndenge zane za ibo ba on ba lobby singa de ba lobby singa ata ba yena bato ba contredire yo moi depuis ba yo moni ba sa contradiction nanote po ba yebi ke o sala ki en plein air soki ezaki ba biloko ya mike te oyo ku de leki ya mareka ba ba oye ba de ozo na maria po même ato solo le na maria exactement ba mona ke l'église on mona eloko siko yo c'était moi parce que au moni en église ba tie yo monde ba monter na mona l'église ozo témoigner ozo loba et puis na suko bi oui famille nga mamba famille nga baby siko ba donc moluka yo zela papa yango kasi nabengaki na libanda oyo bengo nde mpona yebiso mwa eloko wana oyebisa yango edenga mikolo mpo naza na ndako na abima te na libanda oyo bengo nde mpona yebiso mwa eloko wana oyebisa yango edenga mikolo mpo naza na ndako na abima te bakope kozalaka na pression te omoni nde babadozwa yo suku te na mpona yo bandenge oyebisa yango na lobi ezali natinaki message ntango so azoba yo te erreur nga nasali ifale na zero na ye pana yo oyebisaki ye ive pesa ye komo nayebisaki ye ive bon yo mpo ozoyamba telefone te na basokola so tosolo pa mbala moko olongoli biloko yo mpe sipumaka kuna yo mpe tiaka nini mwa boye sipumaka kuna so tosolo pa mbala moko olongoli biloko yo mpe sipumaka kuna yo mpe tiaka nini mwa boye sipumaka kuna te kote langa eza problème te ça va zela na benga yena la famille na audio on a uchoche la bino toyo kibiso nyonso on a tous entendu conversation la voix ezobima voix ya pasteur Denis Lesi conversation mais ce que boyoka nazoche la bino ce que pasteur Denis prophète Denis Lesi moko aza ko expliquer que eza yeti alobi bien que eza yeti tolanda comme bouge émissaire na bangote parce que banda kala bakatiere ba témoignaka na mona pe mimso mona yo na gimoleka SR wana nga na ibi gimoleka babilo ke belé le kana wana va na ba mamo ya Lubumbashi ba poto ba tutu ba témoigner na poto et c'est ngai nazana bango relation tous ces gens là qui dénoncent depuis ka Jombo ya kufa ngai ne na kendai ko yebsa ka Jombo lo ba makam parce que balimba la tisangé loko mo na éviter et c'est bon moninga émission na garçon là bon moni chaîne nanga est engagé bon juger nga par audio coupé audio pe yo abenginga parce que bazo la sa phase yanga ce qu'on phase ya lobby l'homme de Dieu comment pour bâtir audio il faut tirer toutes les faces au tia biloko et puis comment yo moto yaki intervention au bando ko sala nga ba audio comment heureusement makambo ya lobaki bato église bazala yoana na bureau ba passer na nanda coupé ba maman tina bazaki ba tutu bazayoana ba kotsa kutu ba matina na maman bon na tuna maman tina azate yende atelemelaki mais pour ni ba kotisi comment maman tina parce que énervé bango parce que lokola yé mutaloba ito sa émission te parce que balinga nazala na plateau na bato na pona zwangambo ba ya ko vendre selanga penda makamuna bango non makama Maria tu je connais pas
natika omona Maria Touma na vie nanga te na mona été na solana été na numéro net. C'est après awa nde na moni fiancé ne a komelinga papa merci pour na bituma yo bundele biso. Point. Et atininga pe extrait au Maria Touma a remercié nga. Voilà mobile Maria. Oui. Je connais pas Maria. Et puis yo yebinga franc parler na ngana banga mututé so na ça eloko na lobilo. Pourtant on a zako lobana ma ça je parlais na B1, je parlais tout na ba chaîne tout. Na qui n'a besoin mututé. Mais quand ça devient un témoignage, je peux pas entrer dans ces pièges. Pièges na mango raté. Quand on a ce que baba utiliser bodio on a comme si ba kati parti yo c'est intéressant pour na bango ba tia on a kilt. La chair de Dieu. Moi je me demande la chair de Dieu. Bozali même moto oyo aye ko témoigner le kuta moto azo senga banguma na ye asenga ngo bandakala après bango ba ye ko sa témoignage na bango ba mona ke longi nanga ba mona chaîne nanga ba mona inga ba mona cameraman nanga oyo moto a filmaki bango omoni eloko wana eleki na chaîne nanga na yebi kutute ye moto abenga bitale lokeleki ngabi oui lokole eleki bino mo bosa image na bino c'est bon era o ke do senga ba mbongo no linga wana yango yo bapesa bino c'est tout. Au compagnie, moi je le croyais à 50% comme étant victime. Mais na comprendre que bazaka besko parce que maman tina bisenga bi makama lobby oyo et bi Dieu m'a dit na moni mutuma autopé sa vision mon ka pesenga vision lobby na buto bisenga na moni batumba o lela yo ba entouré yo ba salo mabe. Maman tina mutazo ba ebisie. Te mutabengi nganga moko lobby. D'accord. Lobby avana lala. Abi na moni batu belé ba pasteur tu belé bazo beta yo. Après ba beto esi le koyi ba côté sur la cercueil. Oh oh la mignonne botika la bena sans la mignonne bongolia no zero lo bezala kina 10 senando yo bongolia kona 1 yango zo pesa posa kozongisa nga bebe na mbuma basala ba chaussée kaka pona ba voiture